Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, en tout cas, Boye, Madame Moukasina Mbonda, Écolo, magazine d'actualité, magazine Europe, et puis ça me donne information qu'on cirpe le temps réel. Congo Kinshasa, Congo Tony Makambo, non, le but est mboko comme yaye. On a dit à s'approprier, nous sommes comme yaye. Nani alobi ke bana ya Congo bana suna importance la mise sur yaye, le Kazaka, les seuls Congolais, ni dans utile, ni dans plus importance que le Kabakono, surtout que yaye, pas comme ça Congo yaye. Pour participer mawa. Congo est-ce et va la libota mon côté. Tout le monde de Congo c'est que les Congolais va la ébélé pour permettre les valeurs ya Congo zala. Nani andimi a sacrifier ba Congolais, ça va bien. Nani andimi a sacrifier ba Congolais pour l'intérêt ya ba paya. Pour l'intérêt ya ba expatrié. Le haut chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Mazola la communauté pour le Roluka. Quand il y a Kimia, la partie est de la République de du Congo, c'est parce que bah constater que le Congo va souffrir. Bravo, la ministre du Toko, la justice congolaise, a aussi condamné la peine capitale. Bana Mboka, on va se célébrer dans la partie est de Mboka. Entre autres, la ancien président, il y a Seni, non, Mboka Koné Nanga, il y a L23 là. C'est parce que ma préféré va sacrifier ma Congolais pour intérêt la bango, intérêt la bangouna. C'est ma paya. Mais dans le prophète qui chasse de Salema. C'est belé. Mais tout le monde le connaît dans la Zalango. C'est belé. Comment on dit on sacrifie ma bota et belé pour l'intérêt? Il y a yo, il y a expatrié. Oh, jamais même yo aussi aux hôtels. Attends 1 centimètre dans le boca la bango pour on s'attend les gabos aussi la cigarette. Makabezo le kanapi. La carte il y a commune et enseigne et si moi dans mboka bon fois qu'ils ont la messe ça dit beaucoup maître il y a pas comme boité de la bon fois qu'ils ont la messe on ça dit 3 heures pour mettre la baba le bon la messe pour la dossier au de manière que oh Luka solution moko apaiser et ça demander que ma Congolais va vivre à l'aise mais c'est comme si net ka ke bosa ba point ba simamno ba battre la bino ba kenga la bino c'est comme si on gagne. C'est comme si, beaucoup au-dessus de la loi, c'est comme si, beaucoup de la Congo, beaucoup de Yoka, qu'on les a bandés comme si c'était pas dans l'île. Si vous ne pouvez pas commencer à l'écouter, moi, mon bouc, mais j'entends la Lagos, les gens qui collent, permet la commune, permet la maison communale. Plus de 50 ménages, ça veut dire, plus de 50 ménages, tu vois, chaque ménage est à Batoumoni. C'est ce qui est. Plus de 500 personnes, plus de 1000 personnes même. Bah sacrifié pour les Libanais, les Indiens, les Congo futur, les Libanais, on a les Bissika, les Bango, les Sababino, ça me soit pas avec les Whisky, les Congolais. En compétition, là, c'est soi-disant la première citoyen, la commune enseignée. Oh, on peut le député provincial, à la censé au Kenya, il y a hémicycle provincial, pour un défendre l'intérêt, à voter à Kaye, mais qu'il y ait des cycles comme la complicité pour le cas, comme ma population. Il y a même pas de Bazalia. Donc Robert Wimba, Azaliawa, à sa victime. Nazanayawa. Nazanayawa Moka Shadrach Mono, à sa victime. Nazanayawa. Nazanayawa Moka Tchishik Bosa, victime. Azalia. Peut pas être belé, le gars de Pichu Bali. Pas être belé. Peut pas dire pas manifestation pour ce lobby. Baluki Bakou de la Bougumestre. En tout cas, ceux qui osent de Bakambo, ceux qui osent innocent. En tout cas, nous te sommes appelés au message il fallait au bon Wama. Satan a dit on kangalo jusqu'à là quand on Satan on a bon pour le motema moi mboka Robert Mumba boni saté moi muke malamu me kanda ebele makasi na pasi ya koleka me liboso na pesi ba téléspectateurs nyonso mbote oyebi ke oyezali magazine monene o bato ebele balandaka na bakonzi balandaka yango makasi tosalaka yango confiance po elekaka bien bato bayokaka toujours beta tête pour na que droit o ya biso ya ba congolais mutu moko te ya ko bafouer yango pour l'intérêt na yemoko moto kopela moto ko beta masa plenya mala mboka tishiki ya bosa muyomba ya mboto ya mbayo awa
Vous savez la micro. Bonne santé. Santé bien, mais moral des habités par rapport à Koko Manabisawa. C'est un problème, ils ont corrigé Mité Manabiso, Makanis Manabiso. Chaka Motomo comme Baer. Bazo sur le catété de la commission de Fazer. Oui, parce que tout somba qui place et abonné du forme mais fait na ba autorité pour les légal, tout somba qui fait na baron, mais nous sommes surpris de ba chasser du sol au là, na éviter ceux qui ba boire, ceux qui ba poupou d'une façon inhumaine. Donc on a vraiment tout ça vraiment très mécontent. Donc passer pe na chaîne et puis non pour permettre na ba konzi pour baïra na boyo kabiso malamu. Qu'est-ce qui se passe pour étouffer la population au banc bazo kamba. Donc tous awana yoba bakangi pino catch ozo ganga mutu azo kate. Ya to passer le na média pour voir créer na biso et comme pas na bango ba trouver le biso solution. Chaka kibono na ebi ke motema zako zimba natika ke ba zimso la katia e balemo ko chata ba zota ba glace ba tela motema lo mezo simba kakati. Qui me fait côté la bomo ina yo. Zona leukemia, bonne santé. Oui, sentiment madame Nangola Nzambe, parce que vous avez été là-dessus, sentiment madame, sauf qu'à qui moral, et vraiment les colonies, le bio, qui est mis à moto. Mata Mongongo. Nengo moto, le bois qui est monté mis à moto, ils ont vraiment moto. Parce que ma moto, tout le monde a eu une reprise en Akanda, ils ont mis attention, et aux à la colo. Parce que ma moto, tout le monde a eu vraiment, bon, je crois que les arts en Congo, ma beaucoup salama. Même en dehors, en Afrique, en dehors, il y a Congo, dans les pays responsables, donc, nous avons regretté jusque-là au Congo, les autres salamara. On pensait que peut-être ceux qui va régime nous échanger, à moi amélioration, il faut dans la moka. Mais tout le monde comme si, et le remords exact, ils ont regretté un jour peut-être que le chef de l'État aussi actuel, Fatou Béton, l'objet a regretté, n'est prédécesseur n'est à regretter qui a oublié. Joseph Kabila a regretté ça. Effectivement, Joseph Kabila a regretté qui a tiré alors dans la tête à 10 collaborateurs qui a malade. L'objet pas regretté. Encore regretté à tout moment. Tant que tout le monde a battu au Baouti, na l'istanga na politique. Au bango moro baza bateau, bazo babo melay sous confiance vis-à-vis de la population congolaise. Donc c'est le remords yarotika moi la légèreté. Chef de l'État, il faut azer loko pas en promo sur rien. Très bien. Que monsieur tu es bien si comme on a été. L'île de la loi bande ko bamoni pasi. Balobi ko futela, ko sa locataire na monyo kwami. Balo ko ba fata fiti. Babu ya ba fina bangole ya bana na bango. Bazui moi sika bo mabele muke ba vanda. Na ba condition o esege pe na mikanda o za ba norme. Moi na mboka constat muta mozolo ka ba dossier bisu yango yo. Ezo le kauka na bola mutu na yebite pourquoi. Ba dossier comme immeuble comme la scène ngo to ndenge nini. Ta bande ko bango yo landanga na bokelu oyo ka passe na bango kolela. Eza ba ye ba likola mi be ko l'état to yebite to pona nini. To ko bango awa. Bande ko oyo ba bande ko ya kikole na sele commune sele na quartier Lagos. Le oyo ba botoli banda pour la babisika banda pour la ba buki ba botoli ba pango na ba sombaka po ba exploiter ba babisika pourquoi ba de tebo zongo le siko moi la mboka Robert Mouima fait au temps la droit 5 minutes s'il vous plaît pour les quartiers ça la caméra là peut ça ba détail court précis et clair en rapport le problème au Bozalango peut lancer le chef de l'État au temps 5 minutes c'est parti moi la écrit c'est 5 minutes. Merci beaucoup Ndegonanga na Sepeli Makas. Je crois oyoki kolela ya bande kunandingi bazolo de lango c'est comme si un groupe de gens mutumoko a hypothéqué des saints. Comment la tête dénoncer ça la clair. Donc moi namboka Frank Mbozo la messe oyazo sacrifier population. Azalani. Aza bourgmestre de la commune de la Sile. Peu député provincial à Peu député provincial n'a évité ceux qui s'énient vraiment tenaki compte à ba vote. Mais je ne suis pas là, to yebi ndenge makambo eleka ki niveau ya seni ba to ebele bazaka na ba réclamation wana. Parce que un député national, député provincial pardon, député tout court, Azam Moutou a yebi valeur ya population. Parce qu'il est élu par la population. Qu'il faut ayer baba passer la population à Tchéango en cœur pour qu'il y ait la population dans l'hémicycle. Mais le même député qui se dit député
ye mutu akomi ko travailler malheur ya population au profit ya poche personnelle ya ye moko. Ndeko nanga place wana biso tozwa yango légalement par les institutions de la République. Napesaki briefing tango na elekaki liboso awa ezalaki en 2011 tango nini comment dirais-je sinistré ya Congo Brazzaville o babenganaki lokola bambwa na Congo Brazzaville ba yaki na commune ya Kinshasa basantasaki makasi épidémie yaki kobima esika wana tango ebimi gouverneur de la ville ya époque wana topesaka ye longonya monsieur André Kimbuta Yang asengaka na ba bourgmestre nyonso ya 24 communes balukela batu wana ba espace parce qu'ils sont chez eux balongola ba stress o ba uti nango Brazzaville bavanda nanu pona ko préserver que épidémie wana eya koboma bango ebelete. C'est comme ça qu'ils ont réparti les sinistrés na ba commune nyonso. Nous avons nos frères o bavanda ebele na ba limité bazali na bisika na bango o l'état pesa bango ti lelo. Alors bourgmestre ya commune en Sele à l'époque ayaki kopona na tonde le côté Augustin Kama à l'époque. Voilà. Augustin Kama ayaki kopona la sinistré côté assez tellement terrain ngo ezalaki pe vaste ache bango wana parce bakabola ki bango musu bakendeki na ngambo ya Prince côté ya Maram. Ça n'était pas seulement là-bas. Alors tango batu ba ache bango wana a classé bango apesaka bango ba document ya ba titre d'attribution. Mon titre d'attribution wana ebandai kolakisa comme état va sinistré pour des raisons sociales et humanitaires à Kaboli bango ba portion de terre wana bavanda boza na kimia bozela l'état asunga bino na ba moyen mususu parce que l'état bandai ko pesa mais ezalaki vraiment ya okokate. Il faut l'état a relancer batuana babanda ba activité na bango po babosa na makambo ya kokenda ka bamboka bapai. Alors c'était légal tellement terre wana esilaka po na bango te Augustin Kama ayaki kozwa demande ya batu mususu po basomba bisika wana amonaki que ce n'est pas tout le monde qui est sinistré donc pour acha batu mususu il fallait solliciter d'abord avis urbanistique auprès ya ministère de tutelle. Biso nyonso toyebi ke le ministère ya urbanisme nde egeraka ba emprise de l'état. Alors mwana mboka étant bourgmestre, comprenez à ce temps-là, étant bourgmestre oyo azalaki na makoki ya koloba na classé batu nyonso na ndenge na ye alobite il faut s'incliner devant les institutions alanda mibeko ndenge l'état ye moko a sollicité un avis urbanistique auprès de la division urbaine ya Tchango où ils ont géré les 5 communes. Après étude de la faisabilité nde division yeko émettre avis urbanistique oyo soki okotanga pas ce temps eza moke okoya kotanga ba détail nyonso elobi na avis urbanistique oyo baye kopesa avis favorable. C'est pourquoi bato ebele sikoyo baye koya basombi na stricte norme oyo l'état ezosenga y compris même la division bourgmestre apesa bango mwa ba parti pe lisusu tango bamoni ke makambo ekomi nango sérieux neti ndeko na ngai awa somba auprès ya chef de division lui-même esika wana. Donc batu basombi ba titre de propriété na bango oyo yaki kopesa ningisa ke batu basomba ba titre de propriété ekoma ya bango moko nde yango Augustin Kama bandi apesi ba titre de propriété maman Brigitte Mwaluki aye après Augustin Kama parce que maman Brigitte mutu avant bourgmestre mboko ouais sikoyo maman Brigitte apesi pe aye ezaki na problème te parce que maman Brigitte ne devrait pas venir se contredire na ba étude nyonso batu basale y compris ye moko Frank Mbozo la Meso bourgmestre actuel avant que baya ko beta ba forfait na ye na batu ya Congo Futur a livra na ye pe ba titre de propriété yango nyonso ezali a bon. Alors un moment comme ba expatrié bande ko sepila na place na biso makasi baye ba débarquer d'abord chez un voisin babandi ko sala misala sans kotuna oh mais ba indien ba libanais bazo sala nini oh non biso to coopérer na commune vous allez coopérer avec la commune par rapport à quoi nde bras de fer ibandi wana ba indien ba libanais qu'est-ce qu'ils disent
biso toza na droit ya koutiliser mabele comme si c'est chez eux. Biso il faut tomona toke coopérer na commune, il faut tozwa esika oyo tout ça biso tolobi oyo ezamboka na biso boye kozwa bongo te. Tobengi papa wana aye na ba document na ye. Je vous dis mon frère, nous avons des titres à cadastre yango. Ezaliao toza na ba certificat d'enregistrement. Ezaliao livré par les conservateurs. Parce que ba titre de propriété bref vous avez document surtout au l'état après ça comme légalement même au yambo ya pesa atinda ka même la yemo ko pe bougumestre après ça bi mbo soko otangia wa ezotinda batu bokende ko acquérir ba document et pas ya monsieur le conservateur siko otindi batu ba acquérir ba document wana après au coopérer na ba libanais obengane batu lokola bambwa et parce que ils ont des soutiens oyo bazo simba bango likolo kuna baliaka bambongo ba sacrifier ba congolais. Bref. Alors baye babuki banda kuwana, je vous dis plus de 60 ménages. Bazali banda plus de 500 personnes. Là tozana kande belé ba maman musu ba kufeli bana na bango na Malili awa na Lagos. Moye kutu ya kolobeza te. Ba cri na biso toke na ba justice comme bazana ba mbongo na bango bazo kende ka ko corrompre ezo simba te. Les magistrats azozwa dossier, nous avons le dossier ici, il y a justice. Azo mon agnon sabi, mais vous avez raison, mais je ne suis pas libre. Un magistrat qui parle de tel, aza libre à tracher sur les problèmes de bokene na tribunal, là où il y a des juges assis. Donc ton monica kanyon c'est ce qui indique fouti. Mon frère, nous sommes pris en otage. On se considère comme si on n'est pas chez nous. Depuis to yebi que makambo yo le chef de l'État a bien voté. Parce que ayebi biloko ya boye na batu bazo salir kombo na ye boye e osimba te. Alors biso na batu ya est to komi ndenge moko. Batu ya est ba Rwandais bazo chasser bango ka po ba multinationaux ba côtoyer ba mabele na bango. Ici à Kinshasa, les bourgmestres avec ba libanais ba côtoyer ici faut dire quel bourgmestre c'est qui les bourgmestres, faut dire ça. Bourgmestre Mbozo la messe Franck. Bourgmestre rapide. Bourgmestre de la commune de Lancil. Et puis à Longoli biso, ce qui est grave mon frère, à Longoli biso abuki banda kuna biso azui sur place wana atekeli sur balibanais basali pe misala na ba si ko ya lobi ke boza eza côté quand eza pris dans l'état ya bengali bimo atekeli donne-moi même les non akopesa ba détails après si balibanais bazo sala ba travaux na bango avec quelle qualité hier bengani biso anéantir musala nyonso oyo ba institution de la république basalaki. Si na ba conservateur basali yango yé pour coopérer na ba libanais il faut longola biso esika wana. C'est très grave. Oh vraiment ouf parce que mawa ça peut dire quand même 5 minutes mais à l'équipe ça comme 10 minutes c'est que pas si l'équipe ka saboter ma moduta le parent ala la moi na bana libanda malili elangoyo libanda zola la bien nda kuna ye beaucoup zola la kitoko nda kuna ye. Mais les Congolais, parce qu'ils savent que la la passe, la partie est et Mboka. Le ministre, il y a humanisme, il y a affaires sociales. Après, vous avez la tâche la Caracas, parce que c'est toi qui colle le gossa. En tout cas, après l'humanité, c'est le Makuna. Mais pas moi, Mboka, Ndeko, Chichik Bossa. Ça c'est mon awa. Bukibino, les candidats à Mboka, Benjamin Kilunga, à cause de bien, si mal habité, relaxé. Vous avez les candidats Benjamin Kilunga, Sabino. Kotala oeleki et salami est réellement besoin qu'attend que beaucoup mais c'est beaucoup de na maloba on décolle sur le bas pour toujours la même question te hein il y a peut-être des modalités sur tout ce qui est une question aussi merci beaucoup monsieur Joali. Et là on a zolo mata volume OK micro yango ça c'est micro pépé c'est micro merci beaucoup et là on a zo kama na mboka na biso ceux qui tant baza ko nommer bateau batena compte to ba curriculum vitae na bango na yebité parce que beaucoup maître na biso ngai kuna calvinete un coopérant ce n'est pas un administratif. Je crois que comment expliquer bozana kati ya mboka l'état zana pour protéger non pour détruire to kena ko se réfugier dans l'état mais l'état na pour na ko nuire bateau. Donc je crois que nani beaucoup maître na yebité ndeni na comment ki beaucoup maître parce que lelo tozongo na ba surprise mususu pour na biso ezali azali bienvenue. Donc aza au centre ya malheur na biso au centre ya malheur na biso na été ceux qui a sali pe administration ceux qui a sali bo parce que ndenge tozali wana soko yo za mpona l'été za la continuité
soko ye okuti de cité moko déjà zaliwana installé déjà nil ce qui il y a un problème né na monaki atana ni ancien gouverneur vice-gouverneur honoré Jekoko ayena limité dans une opération coup de pointe pour biso d'ailleurs concerné na coup de pointe ils ont la terre principale mais biso dans na 4 d'autant aye apesi batu ba invitation ba ya na commune comme ça ba créer commission ba kosala mais au biso to mona ngote to mona kafouillage to mona aventure donc c'est à dire que ceux qui na cas de continuité à principe il fallait beaucoup mais soyo o azana mayele o aza averti o aza bien outillé il fallait à ça là invitation à bengi batu à sali commission sali les voies et moyens bon yomoko zala nous prendre ba décision yomoko ba décision moko impopulaire donc je crois que alobamo comme si tozala ayambate azoloba chantage ate mazoba bike yazali beaucoup mais c'est meilleur que les cas ba prédécesseur nezana mutu moko te asala lokola e mengana bike eloko yazana ngo meza la destruction o ya sali biso donc o eza ko créer différence donc to kenawana aboya ko yampo a expliquer ba tout clairement to ba solution to processus négatif amaka bila fait une réponse malonga te aboya ka fuma ko yamba bino to bo kota na niveau ba bureau na e parce que ata beaucoup mais il y a aussi un adjoint il y a aussi une titulaire il y a aussi l'administration dans la cabinet de Zaliwana c'est bon solliciter c'est beaucoup mais c'est tout d'abord il faut inviter Tamsu Subiso tout pour ba no mona nguyima bato mais atkali ko pesa biso c'est atkali ko yamba pe biso te ba service na e baba ndai ko empêcher baba ndai ko boya ko kutanisa biso na e voilà ngi ko mona mboka la pa mona mboka Shadrack Bueno za paste mawana ebi ke ko mona elenge boye na musala bala osala ya muke ba la kiko za journalier c'est la pasi pas pe misala ba ndio zangi mbongo no ebisa ngala melelo ozuma mukelo kangisi ukangi miso eska ba jeune bazo mela masanga la babar ko sabi sengo me bomi bisengo surtout kapo za mo esika ovanda libota na yo pas ce talo lelo tala mokozi ya mboka na kazaka ta caméra tala ministre justice on ba petit compta muta bato zoma lelo azo ba engagement partout ko kota oluka ko tu ni ba est que ça ba droit na bango est réellement possible de temps donc il va mo mboka compta muta mutamba ba numéro o ba pesi to ba commission ba tanga ndeko Eliezer donc bo exposer ka o bo tala mo le solution que bon merci pour la démarche il y a beaucoup d'autorité surtout pour la ministre de la Justice, bon, la démarche est déjà en cours, je crois. Quand on a semaine, bon, nous ça peut trop dévoiler dans on les appelle démarches parce que ici, tous les démarches, il y a voix à médias, aux médias, force mot mususu. Bon, en fait, la démarche est allée aux anacés, au tobombélé, les coupes, tobombélé épée. Oui, à ce boulet le rôle à Zara à Yena Ega. Mais on rappelait les sous dernièrement, c'est une affaire récente. Et Zaka le l'autre samedi non. C'était le jeudi passé, le jeudi passé, tous les gens ont des démarches car comme d'habitude, n'importe commission sur bazo batomo tambola chaque jour tout là la soupe pour mimala muté, tous toujours na bureau ba kondi. Tous na bureau ba kondi kuna tous au kaka appel bato batika na site parce que tout tika là moi preuve moko boy. Moi preuve moi tika là moi mukiwana oyo atimba ino susté alors ce qui a oui moi ndako moi bon abuka qui déjà va détruire en OK moi bendi c'est tigala qui alors na ba démarche on va sala wana et tu os appel bato atikala ki bato batikala site que moi si na bino ba trace na bino etikali oyo ba kiti sur terrain ayeko achever en car après ils ont récent samedi le jeudi a passé aligné à achever en et grâce à eux que parmi Bissot, moi si la femme il y a un déco moko atikala ki wana dans la suite et puis cette dame là a eu le courage de aiki ko maman Azemi voilà oui effectivement aiki ko intervenir et ça là que ba stopper ba bêtise na bangwa mais yoka maloba o batu na ya tindaka batu ba staff na ya tindaka wana ba mindele na ba ndunduni wana o batu na tina terrain wana bazo sa maman la nini bazo c'est que non ata bo sali boye bo to mon était les premiers les premiers mamans a tourné les premiers sali bon mon là qui était na gouverneur de la ville donc il y a comme actuellement les gouverneurs actuels Daniel Bumba écoute ni de près ni de loin n'a pas faire on n'a pas bêtise na yo sala donc tu vois ce monsieur a comme donc à chaque rencontre tant azo kutana autorité moroboy il veut en profiter na activité wana
pour en faire que et déstabiliser biso abimisango loko la moi coup de poing na yeke non voilà d'ailleurs ne ba gouverneur bazana simana biso parce que mais c'est le gouverneur abi makambo te au côté na ba bêtise te wana za s'adresser na yo mbo na za s'adresser na mbo bourgmestre ya commune en sel au ko ambale mutu tout na ba bêtise na yo te ok au ko ambale mutu tout na ba bêtise na yo te le gouverneur a donné des prêts pour ça faire fraction il doit garder ok merci bon en fait na ça s'adresser na s'adresser na monsieur Mbo parce que tant total à faire à ça là oyo à faire aux gens engager l'état ni de loin ni de près en dehors non nous n'enga sali biso passé mais tant on ça les lois moko besoin autorité urbaine mais faut y ba que hiérarchie na ezali au ko consulter pe banani ba le bon voisinage ezani il faut consulter ba te okuta ki wana administration oyo okuta bazala déjà avant yo ezana ba tata musu bazala ba bourgmestre ça va les cara mais bazala même pas beaucoup travail bango mais au moment où il y a place à livrer mes candidat pour expliquer c'est que azaki déjà au courant ba terrain wana effectivement c'est que légal ba sentiment moko et ça légal ba sentiment moko bon comme il se prend pour un super homme et dit que muto aussi mbaye na Congo azaki azan ba parapluie na ye azaso na banani donc muto aussi mbaye na Congo azaki yango ali ba abanda aussi profiter sur na sima ya ba konzo mususu auto zona parfois inviter ki bango en activité comme ezali nango jour ya travail jour ya fête de parents et akuta ina auto za la fête moi la quoi passer ça qui ya akuta la base na ezaki le premier août ezaki aussi sorti moi akuta la base na ye ne ba botaki pas remercier bango oui ezaki autorité de bazaki tika donc ezaki la cadre toujours ya ko intimider bino comme akuta na autorité mususu ba autorité à ville pour naïe alinga récupérer il y a comme ça influence politique pour aller à l'acceptation que non ninga zana batwana ba ko tambola yeko lo azo bisa elo ayebisa ki mama na bo ki otambola yebisa mobile na yo ba ko tambola bio partout bo kende d'ailleurs bo mona ngate les premiers na zaki na ba gouverneur na zaki na ba konzibwe alinga impliquer le gouverneur actuel on a likambo ayebi ni de près ni de loin ayebi likambo na ta mokete mais il y a impliqué na ba bêtise na yo ça qui c'est pas normal. Ça fait annoncer bino bozo na ambika 3 personnes à plateau mais sur la balloni caméra ta la pensé pour vous sentir que bazali ba côté linga bazali même plus de 25 personnes là ba maman la bo ko bango pour et ça o bazala ngo so ba côté awa ba mala go lela donc ça ba dans la plateau la bo lika bozo ka di ba bazolo ba so ça ba intervention le président ba plateau donc c'est que ba envahir ngai la façon que la dit jamais que moi pense que la éthique et déontologie journalistique que je dois recevoir bango pour sur la bango c'est même bourgmestre réellement que on allait concerner tout le dossier OT vous avez le droit à réponse mais il y a juste un conseil on appelle Sakayo on la repère ça fait encore de nouveau il y a combien bandeko parce que ba qui m'a problème il la sima kuiti ba qui m'a problème il la sima parapluie et ko katana kuiti ko sila yo mais problème wala e ko tebeka likola zelo pe se ko ngayo la teremia de relation on se voit le relation école calme mais institution ko tikala ba ko ibeko lo wala la poste qui vous mettre au pays mais dans ce considéré tant que bande ko ba tout ma bango te on va vous poursuivre même si niveau de justice au côté de la prison beaucoup de il y a makala la commune makala ça bon quoi la prison Nicolas Amir en fait des ordres pour la zela ko côté lengesa na problème bango te j'ai craint que problème on peut le quoi la paix moi la mboka mbofa de la meso et dès à l'aide de la yebio peut-être que tu bani en tout cas les cabotes quoi pas dans au la passe na yebi on était à libota na yo yebi on était même ya papa na yo na ko préférer considérer moko ya ko benga bandeko oyo bo vanda bo trouver terrain d'attente je ça la participer moi mais on linga bana to sabaninga bandeko maloba tout que devant le niveau régie total élément oyo moi mboka benjamin qui m'a quitté sur le terrain to gagner ba maman on va dire sur le terrain de ba lela qui peut bon na ba là comme si on va bouki avant que bon na ba photo mais bon na quand même ba vidéo à la c'est parti la régie Nekolanga Congo moto akosayote soki auquel la commune en le mingi na Kikole na quartier Lagos okosala constat yo moko ebele bandeko kuna bakoma kolala libanda po soi-disant l'état congolais a sacrifié bango po na kopesa bapangu na bango et pas ba expatrié oyo la Congo future bakombu ya boye esali pasi pe mawapo congolais akomi kozanga esika kovanda na mboka na ye moko biso mbonda ekolo tango tokitaki kamera biso kuna
tosali constat babuka bandako na bango oyo batongaka mpo bazoka esika wana légalement mais nini esali lelo oke bandeko oyo bakoma bafaser basaka bisika kolala na mboka na bango moko mingi na quartier Lagos Kikole na commune ya Nsele bino moko boka ndenge nini babetisaki mbonda liboso ya kamera na biso na bisika ndako wana siko na minute ya buki biso mbongo ezate na osala ni kwa abuki ndako abuki lupanga asongeli biso nimba mbongo tokosomba bisika biso toke ndako luka kofutela ezate buka wa ndako tolala akali banda bisika kokende ezalaki ngala mukumba kama bala déplace bala voyager atikanga na ndako na se tuva libanda esika kokende ezate dans l'état la biso solution ba mbongo ya bandako ya bisika na biso ba pango na biso bazongisa plus de 50 foyers, plus de 300 personnes baza libanda. Ba mususu ba kufe liban, ba mususu ba komi na ba problème psychologique, ba mususu ba komi na ba problème mental, mais na minute oyo to ko ba te belé ba komi ba phaseur. Yango tozo senga na mokonzi ya mboka. Na ministre ya justice, to mona asali malamu une commission et salami pona makambo etali ba makambo ya oyo to sepeli makasi. Je crois que vous avez tous nos documents pour mon akiango. Souci à population eza bazonga na bisika na bango, l'état rétablir bango na ba droit na bango. Na minute oyo kutu mbula ndenge eza boye nano yete. Soki mbula ye nakopola na mwana nazomona ta ndenge na kosala te. Et pourtant zomona ke étranger azoya doki biso to yebite mboka oyo. Eza ya Congo Fitir to eza ya biso. Na leleli mama Denise, mama pardon sunga biso. Awa toza na Lagos na commune Ntele. Soko tiki biso, awa milimo bana bele kokufa. Awa komi mabele bateke étranger, kolombo ka souffrir. To suka wapi? Mboko komi ya Congo Fitir. Lokam se toza ni eloko, to komi bazoba Congo Fitir akomi yangi. Tena posa mabele na biso wazo biso mabele na biso. Na avir banistique. Avir banistique yango oyo. Oyo zo pesa biso droit to vandawa. Désaffectation ya place oyo. Troisièmement, pour na kolakisa ke bourgmestre azosala motema mabe, il faut constituer commission oyo bakosala contrôle na biloko bazo détruire. Tozali tala signature na ye moko. Oyo ya signaki pour na kolakisa ke toza ba propriétaire, tozali étranger te place oyo. biloko ya boye ekosala soni mpo congolais moko te akoki kokende kobima garan ya kobotola baexpatrie bisika na bango na bamboka na bango esengeli congolais avivre na kimia na mboka na ye. Bourgmestre ya commune ya Nsele mwana mboka mbo Frank Zolameso toyebi yo te na makambo oyo sala tu okutana na bandeko oyo de manière ke bango basonga na bato na bango mpo na korétablir autorité de l'état yango mpe biso tokola na yango liso likolo ya liso yango mpe tobetisi kaka mbonda. De retour sur ce plateau exceptionnel ya mbonda ekolo magazine d'actualité na dossier makasi dossier oyo bomimisa bamaboti ya ndenge na ndenge mpe bato mosusu osi baperde bavie na bango ezoleka api na kati ya commune ya Nsele na Kikole quartier Lagos kaka pembeni ya maison communale esika pi mwana mboka Mofonke Nzolameso premier citoyen avant de rappeler ayebi dossier yango de A à Z. C'est comme si neti kaka molimo ya Paul Kagame pe elati yetoni toyebi te en tout cas nazali au milieu kokana ngai te mais kana mabe ozakasi na yo kana molimo ozo osinda yo osala makambo ya bongo kana satane atelemisi yo maseke na mokila mpo oboma ndeko na yo congolais kana nde ye kokana ngai te susi alede ezali nini congolais ata akozanga moya kolia lipa akomela mai ya pamba mais amela yango na kimia ndenge tozolela lelo oyo bapaka ndeko ozali na partie ouest ya ville province ya Kinshasa na plateau de Bateke kokelese bakwa mutu komi okima bisika bamobondo pasi wana ebeti bango ndenge leta baautorité badeside bazoluka kimia ezonga mpo bandekola bazonga bisika na bango bamesana bisika basaka bilanga bisika bango basaka bakelasi bisika mibale baso mediko bazonga bisika na bango mpo ndenge bamesana ndenge bandeko baeste bazonga na bisika na bango bauta kasika bazalaka pese bamesana o mokonzi mboka azoluka
tolingi mpe bandeko aza ya quartier Lagos bazonga bisika na bango po ezali bisika oyo bamesana akofungola porte oyo akokota akobima kelelo oyo bakomi bafazer bosolanda baimage wana salaka mama wana na mbanda na babido ya mande etikali en tout cas motema nini oyo ekozanga yo tozala bato tanto tolukelo ya nzambe tokoluka ngo na bamisala na biso oyo tozosala kongo oyo mpe bonga esengeli yo na ngai tochange bacomportement ndoki ya congolais congolais chef de l'état na niveau azaleli kuna aza koluka kobongisa kongo akotravaille moko te azwi yo mpo aza sire na compétence na yo aza sire na expertise na yo obandaka na poto yaka na expertise na yo na kati ya kongo okomi aokomi kodetourne bamisolo ya l'état okomi abasi obourgmestre okomi koboma bandeko oyo esengeli oza sasi ya kobatela bango. C'est pas avec un bâton magique autocombete mais pas comment changer non. C'est par nos comportements, c'est par les actions autocombénées. Moi ça va me baléli. Moi mboka yali koza prêt. Moi mboka Shadrach Bruno. C'est ça la passe. Tout le monde ba ndi ba maman baléli. Tout le monde passe. Abellement auto sur les kala awa. Le oyo chef de l'état de la bino. La ligne otala yi. La ligne otala ministre asini justice mboka. Parce que yene ayo ko lukadeti ke a changé alors la maladie au chef de l'état autour de appareil judiciaire à biso malbani yo lancer la passer bêtise monter malade ouais ndeko Constant Marie solo na mokoboka excellent Mutamba Constant Marie azara la carte ndeko Constant Mutamba excellence le ministre ya justice to senga justice pour na batunyoso biso non seulement toza population mais toza peuple congolais. Donc parmi nous là toza na ba étrangers musuté parce que la population est constituée et les étrangers baza population mais nous toza peuple congolais biso ne to votara bino biso ne to votara mokonza mboka peuple na yo à l'instant azo souffrir. Donc toza toujours na malheur sur malheur parce que le messie azo continuer toujours à multiplier ba effort na ena ba menace aba ndoro menacer biso. Et puis, tu se laisser faire dans menace parce que nous avons confiance à vous, les chefs de l'État, les garants de la nation. Confiance à biso te pesi et pas inayo. Ozong sa biso na ba 3 na biso. Ceux qui tozo tikaye parce que azana na ba immunité na ye. Ceux tozo tikaye bongo. Azana ne super homme te. Azana makila mususu te ko lega biso. Parce que azana ba responsabilité parce qu'il est confié. La responsabilité est confiée par na yo les garants de la nation. Toujours respecté un titre et président de la République comme yom to sali ba nomination na eza bon malgré peut-être ko ye ba EPT ba nomination ndenge sala marama au moins toza na souci que ozong sa biso na ba droit na biso mutna bino oyo botsa na télé a azo commettre ba dégâts ya bosarana te munabino botsa na télé azo commettre ba dégâts parce que mutuna yo zo ni travailler la cadre la partie politique de la bon la cadre ya politique et puis dans l'ensemble na gouvernement soit na pouvoir exécutif dans ce sens là donc azo commettre ba dégâts mo vraiment eza bien té voir même bana na biso bana oya mike wana pona bango ndenga babuka bongo bango ba yeba ga fachi ba etone mutabuka to expliquera bango non fachi awi ko ya ko buka banda kuna bino te bana mike lelo ko maso otunye o wese no ona fachi buka banda kuna biso déjà fachi te au moins pas responsabilité ne situation a toujours donc disons na tête toujours mauvais chef oui azo be toujours mauvais chef or ba soit bato ba collaborateur na ye o baza permettre baza français à ko bongisa image na yo mokonzi mboka bango nde bazo salir réputation na yo bazo salir casquette na yo tant que chef de l'état tant que garant de la nation bato baza autour na yo bato baza attribuer ba responsabilité pour ba sécuriser la population et puis na image na yo chef mokonzi mboka nde bazo détruire réputation na yo mokonzi mboka to senga na vraiment implication na yo mo personnellement et zalana kati ya dossier parce que azo continue toujours à menacer biso qui a na relation partout ndenge ya tour susu alinga kota suna mona mboka le gouverneur ya ville bato ayineka sikwa ebine makambo ni de près ni de loin mais alinga kota enga impliqué na ba dossier oyo akota na mokonzi mboka wana toro sepela nango te puis toro tika ele ka bongo te to sengi na justice ya mboka mete Mutamba olandela biso dossier oyo c'est un peu ça ndeko na yebi yo sabe pasi ndeko yo sabe pasi bakati yo tekla kombo ni nazo komla
azoloba ndeko ya Augustin Kabuya. Bisa Kabuya sali souvenir dossier yango. Bon, non, c'est là je dois pas bon, ndenge ba préoccupation ndeko, bon, ndenge teo kaka parce que ces messieurs aza fort na ba chantage. Et puis moi ba menace hein parce que au moni ba menace pe ba déstabiliser pe adversaire na par rapport ka ya ba menace na maloba. Et c'est porte garant que non, bato bazana na simanae aloba mingi. Papa Kabuya, monsieur Augustin Kabuya, le CG, il y a parti. Il y a IDPS qui est dans la Simane. Donc, à tâte au tambour, il est partout. Bon, c'est l'autre parce que Aza protégé, Aza a parapluie, il y a Augustin Kabuya, il y a parti, il y a régime actuel. Donc, ils ont ça la presse. Il y a un monde qui est en dehors du plateau. Que c'est autant à combo toujours wana pour dénoncer ba bloc wana ils ont ça la presse. Mais le possibilité que mon Konzamboka ou soit mon Konzia AI IDPS a dit on va impliquer dans ba bêtise je ne crois pas. Et ça juste ba chantage il y a moi la mboka nani bourgmestre mbo nzola mesu. Totika ope bongo à l'est. Parce que nawa. To sambela nzambe likolo, to sambela batu. To ko ba support ya nzambe te, to ba support ya batu. Oyo nyonso akopesa elikia epa ya mutu yebaka ke suka na yo déclare na yo kozala cadavre. Mais oyo akotia elikia epa ya nkolo nzambe bozete kola se ozayilonga. Tango osala musala pesa elikia na yo epa ya nzambe apeso mayele na sagesse. Salomon baka ngogabi pesa na sagesse. Là Salomon je fera. Là, on sera jamais sagesse. Salomon a la sagesse. C'est la sagesse de kolanga yo ko umela na bokonzi. Ta papa Mutamba. Asala kaba mbula le kalaka na kati équateur mais azaka sayen. Mais le oyo pour ko sera comme sénateur asani akimi baba ke saka musala ki toko le côté tika ma si sabidimbu mais ko sabi yekaka ale kalaka saka manzaka ki toko mais comment yo sali moi na installé bon bien installé au col installé na ndela bi bo ko de la meso la ba projet o za la kana yango la vision ça ki yango c'est le fait là et le temps le fait le maréchal Mobutu ça la bombe la ba on scellé ba biso kena scellé ko scellé wala parce que dans le bal c'est balé laka la bal c'est ba kufaka la bal c'est ba belé na kombo la yo c'est ça la passe mawa moi la mboka tishik bo ça la dit que passe c'est qui kata motema la yo mais tobeli kambata oui oza mutu obebisi ebele kufi mais c'est pas nous azabe mutu tango mutu tu paye ba consacrer ba ndeko misusu ada mutu ada beaucoup mettre au Kenya même beaucoup mettre au Kenya mais il y a pas moyen tout quand on l'avait dossier OP tout l'avait payé bon mutu là à comprendre que qui est là c'est qu'on faut la monter maintenant c'est qu'on faut la monter maintenant c'est la caméra là ba kota boka bazala je vais besoin micro c'est ma micro kabo ya boloba na ngi besoin mettre là na ngi besoin de mettre plateau oya oui monter malayo et puis que Nzambe ba on solo ba solution oui ndeto lobakiawa je crois toza peuple congolais to se retrouver na Kinshasa pe na commune en Sele comme nos adresses là donc na banzi passe za pona omani mutu mususu ndenga se retrouver na lemso za ki économie na ya vie asali ba multi nani sacrifice pour avoir portion de terre je ne pas balancer ba pêche na manzela ba on se la pêche na zele côté on ba bita comme pour ya mo asali na bilanga asali na bilanga bonga musabilanga leo tukuna mara ngai yo ibaki ya gouvernement te et détournement te ngala za foto za bonga détournement na ba keno si par l'épée mourra par l'épée aussi na bonga puta bila moto kinayo atiatuka zamba yo kama yana lobike eza ba économie na biso eza ba sacrifice to sala ki neti ngana za na 40 mètres. Donc je crois que ngana ke wana auprès ya division ndene ko tukoloba ya urbanisme na banzi ndo lobi que s'il s'agit à réparer c'est à lui de réparer mais biso toza flexible toza biso prêt ceux qui to vandi c'est la même table pour à trouver les biso la solution tozonga na ba droit na biso pona nini l'autre lobaki que pona biso tozo qualifier azar beaucoup mais c'est les plus médiocres parce que ba prédécesseur na e oyo ba yebi histoire wana oye azaki fallait ça la continuité à sali angote ayeko sala ba aventure donc ezako ko kamwisa même ba prédécesseur na ye ezo kamwisa bango pour mona ndenge nini ye à se comporter donc c'est qu'on neti moi règlement donc ezo kamwisa ezo lekela bango donc le quoi bazan nini te elo musuna ofunga parenthèse naza agent urbanisme te mais pour na bandol ba comme s'il ne maîtrise pas l'administration
ou bien peut-être aïe baba limite à pouvoir nae même dans Sélékou na sali ba dégâts ozo ba que même j'ai appris que na ba diviser urbanisme na ba antenne na bango abano ki ko kanga ba porte antenne azo ki ko kanga donc azo ba te ki yazo de ba porte bureau ya urbanisme donc bazaki na kata problème mo ba mbutu parce que nani to ba nepe fréquenter boka na ba raison mususu ya ba service donc je crois que l'autre to ba que ce qui aye que tozo a trouvé ça c'est tozo na ba droit na biso parce que to occuper ba palais ba espace to construire to mettre en valeur ce qui aye pour trouver ça c'est tozo na ba droit na biso et ozana problèmeité a les bienvenus mais ce que za bongo te biso to keneti na suka même quel que soit prix à payer pour tozo na ba droit na biso pour tozo na ba terrain na biso to sala yango et ça la passe te ma ko sala mo ni lelo oyo na mboka auto zali oyo d'abord ça ba problème belé tout ça d'abord ba problème belé oyo que le chef de l'état Félix a tiré de Chilombo il y a des fois dans la pongité ayeba que le peuple d'abord il fallait les matérialiser mais c'est comme si devant pour peuple là le peuple d'abord comme un slogan il est personne à le pouvoir au le pendant plus de 35 ans il est personne qui trouve que la deuxième mandat comme tout là est réellement que la IDPS on a quand la peuple la PC yango alors qu'on trouve tout la question la PC comme tout mais pourquoi la PC yango té ça va pas ma casse mais c'est que ba institution mboka ba o ba vie de fils moi parti moi ko diriger mboka bon ça là bon ko permettre que tout peut quand même qu'il y a peu volume pas chef de l'état pe yango ne ko témoigner di que il peut ça ko lubuka à ça la proposer pouvoir IDPS attends to ça ba allié bo mais pourquoi de ça IDPS c'est IDPS du moins en tout cas mitumba bunaki ça va pour dans ça mais tant le ko za mboka atoko bunda abengi yo boto sangalo to mboka au Congo bi ko mi ko pour détruire auto détruire Congo yé moko de détruire aussi image du chef de l'état parce que Congo là comme l'année Congo là dans auto là dans bazo beli kaka Félix Tshisekedi transport ko ba passer Félix Tshisekedi OK la Pascal OK la victoire OK la Kitambo course à 500 francs comme 2000 francs 3000 francs Tshisekedi kaka lui pas dans 100 francs comme le 500 francs Tshisekedi kaka mais zo kali Tshisekedi batu a tête ba Tshisekedi ba sa mission ba accompagner yé mais bato ba ngi batami tema mabe entre autres cas de oiseaux on a cassé les gosses la commune installée la qui colle à 0 mètre la maison communale mais les Libanais qui ont fini va préférer va filer va congolais va mettre là dans le blanc indien à remettre congolais matala un général abili à défendre tout le monde là indien à cause congolais à cause si c'est même irina c'est aussi babuna chinois à cause que congolais va belé là quand ils sont congolais toujours protéger bango mais jamais bande kwana et ba mboka la bango ba ko protéger bande ko la ko protéger yo étranger pour l'intérêt bande ko jamais to ba ke ba to ko li ba ko de ka biso ba congolais ba ko to ko ga biso congolais ba ko to ko commune c'est toujours trop de problèmes commune c'est les au ko so matériel comme c'est pas se continuer toujours des problèmes on ne peut pas autorité on va censé donc on sait bien les ba problématique aussi c'est ça nini ba c'est bien beaucoup mais même comme c'est besoin de l'aller là c'est pas ça ni donc beaucoup mais c'est autre côté pour a bien gemino pour le la kaka ba conseil municipal c'est ça le moment où c'est besoin ba autorité la bino na yebi que c'est comme ça ta bino donc ba pas parce que ba beaucoup mais c'est ba ali nommé la ordonnance présidentielle de la bagage de besoin bango mais si réellement le gouvernement va peut-être caméra autour de Mabino et que son gouvernement bah c'est le conseil communal bah c'est lui à organiser bah élection c'est bah beaucoup mais ça peut voter beaucoup mais Mabino et que permettre la première bobo pour traiter mais du moins bon c'est la compétence c'est moi boya mabande cool bon sur la bango comme désirateur la bango peut-être ensemble la Mabino peut si c'est la même que beaucoup mais c'est quoi yaki na besoin de voir la yoté na besoin de ba kanga yoté na besoin de mono obimba molongi c'est voilà aussi les cravates voilà on a moi la boca sur la maison la longue dossier au baba les cravates médias la longue dossier va se passer à travers quoi à travers Kutana bango la commission beaucoup ça là bo sangali bo sol c'est ça on veut la paix il faut beaucoup qu'on crée ma pont qui qu'on créer la barrière moi la boca la nuit d'abord Benjamin Kilunga autant la image de Benjamin Kilunga sur la Sabino ba image botala binomoko ça za motema ya kokangate kotala te
ya kek sensible te bata kek sensible bolongwa po malamu buka tanda kwa mutu moko boko swana boko solola boko solola mais plus de 60 ménages maintenant je vais à 10 personnes 15 personnes 5 personnes donc plus de 800 plus de 1000 personnes comme le bafazer ba la comme la mutu moko pe mbongo bono kozwa ozi na ndibete kozwa ba milliards to limité ça so tourner kala ba mbongo ka ko to ba o de la Cobral David Cobral azali président ya fondation dans le Bagabi za ba mbongo ya kolia ko na ba desu na pas non de ko na Robert Mwimba pour moi qui t'a malé mais comme vous attend ba de raison de partout dans mon rapport partout besoin na biso mon de ko le mot s'abonner toujours dans c'est parce que abo za vérité bon temps après musika nini ba pour de la commune série o yebi que ça décideur émission comme elio en tout cas doit tant que souvent so on va faire sécurité beta karaba so on va que Congo na fait sécurité Congo que les bosso zata ya boskuta la que dossier auto trouver la solution du plus vite que possible moi mboka malbaleza mboka yo beaucoup ça mis déjà la mabe ça passe au bout de innocent monsieur c'est qui déjà tu trouves une solution la ligne c'est contre la caméra wana la ligne obin c'est malo balo ya suka à rapport à nous tout le bas reconclure la ligne et qu'on permette que l'autre cas qui n'a écouté entre les deux parties. Oui, merci beaucoup de mon engagement journaliste. Na linga que un peu na lobela par rapport à l'allégation bandeko bazali bande belé bazo de bandeko tuka te boki tabisa non na lingi na lobela par rapport à ndenge bazo dénoncer comme ya CG Augustin Kaboué. Je crois que il y a des moments dans les caca tous les carapés dans la télévision baloba président follow bakaka baloba tout ça. Comme on n'a pas de preuves à que Toyoki CG moko a soutenir ça mabe to koki kolobela yangote. Mais bango bazo bazan souci anine. Les partis présidentiels n'engé toyebeli yango depuis tant ya Sphinx de limité paix à son âme. Abandai pour travailler sur l'intérêt de la population. C'est pourquoi même le logo est à partir de le peuple d'abord. Tshisekedi père n'a jamais travaillé les malheurs de son peuple. D'ailleurs, il disait, je me souviens aux années 80, 98, Azoye Bissabatabi, même si les corrompus viennent te corrompre, Zouambongo peut à l'État, mais que ça la désir n'a été. Il faut voir l'intérêt du peuple. C'est-à-dire, il travaillait pour le peuple. Comment aujourd'hui quelqu'un qui est de la partie et a peuple, ou a soutenir, ou a lobake, a privilégié l'intérêt à peuple, a commis que détruire le peuple wana yemoko ndekanda ya bato wana et qui est à la base parce que le CG est à la hauteur nde omoni bazolo ba po CGP ayoka yango tango akoyo CG ya parti présidentiel ya IDPS mwana mboko Giseka Kabuya non oyoki bandeko ne bazolo bakunati protéger yango pe nazo expliquer tout ça parce que souci na bango eza yake Augustin Kabuya pe ayoka yango que a s'impliquer peut pas c'est patron na minute ya parti présidentiel quand il va comprendre que une partie ya population ya makasi boyezo souffrir kaka likolo ya ba libanais a ko s'impliquer pe également. Alors problème nanga eza ya que biso toza ba congolais on ne se laissera pas intimider à n'importe quel prix to ko salela yango biso toza ba droit na biso tozwa ki mabele wana ya ofelete ya pambate parce que l'état a estimé que tout koki kozala wana yango apesa biso to sombi pe ba mikanda to acquérir tout en ordre mutu moko te akoki koya ko freiner destin ya ba milliers ya batuka pour l'intérêt ya ba expatriés. Mon frère to kubunda na likambo wana jusqu'à la fin. Alors président de la République Oto Sengaka en tant que garant de la nation parce que toutes ces histoires na yebi que président a yebi angote et ya makambo mususu président ayokaka tout le monde na ba TV aza ko s'impliquer bazozo ngisa batu na ba droit na bango et pourquoi pas nous même ceux qui nde bandeko wana basali ba forfait wana pona ko salir pe honneur na ye moko en tant que garant yende a ko rendre compte na population après ba mandat na ye a s'impliquer na likambo oyo to sengi mwana mboka Costa Mutamba to moni justice c'est vraiment abandi ko redresser yango. Même dans la commission, on est là, mais tout le monde ko fungola brèche wana te, to yebi ke to kozwa gain de cause na biso.
toza kaka wana tokolinda na baétape nyonso. Notre commission va jusqu'à rencontrer le président de la République soki solution ezwami te, mais ekozwama même na cité de Loyoa ekozwama. Nous sommes confiants que le président de la République écoute, la première dame aussi écoute, et le reste des institutions bazoyo kayango bakozwela biso solution na likambo. Très bien, mon ami, moi, la mboka, Robert Amimba, on a d'abord toqué dans le niveau de la régie qui va table, c'est souvent pour l'élément mouké tout à la comment est-ce que Bandeko, bah, tout le problème, la micro mouké, moi, la mboka, c'est là que Bruno a aussi Koloba. C'est parti la régie. C'est ça pour qu'on se vende, ouais. C'est bon. Très bien, merci Bandeko. Bon, si vous avez l'élément, on laisse aller participer, donc ils essaient vraiment de la Congolais, qui passent au Congo, cette émission, on te dit que Bandeko partout dans l'habitude, dans ma chaîne de télévision, à la ville, professeur qui s'est fait la Congo, Brazzaville, tout là-bas, professeur qui a République démocratique du Congo, tout Bandeko, dans l'habitude, partout. Dans l'application, il y a Blue OTT, il y a étranger partout dans l'habitude en direct, puis Bandeko dans l'habitude, là-bas YouTube aussi, en tout cas. So il dit que aux hommes moto et pour apporter un plus c'est la décision quelque part au Congo tout peut aux ala makama victoire koloba que je ne peux permettre de tout le cas ensemble de tout le Congo moi mboka Shadat Bruno nous sommes la sous émission et ça il y a pas de mawa tout le monde surtout il faut maintenant qu'on ça la moi on ça condensé mon tout juste pour 2 minutes pour venir à rapport là-bas pour nous au début la katia les gosses qu'on a là qui collent. Bon, on par rapport à nos sociétés, à l'activité, à la décision barbare et monsieur le bourgmestre, aussi longtemps que yo s'apprendre na biso peut s'apprendre na yo. Aussi longtemps que on cesse na bêtise té biso to s'apprendre na yo parce que bon excusez-moi bon ça n'engage que moi et ça émission té. Bon on a peut-être que on a raison les bêtises aussi et ça non vous avez raison de le vous avez plein de OK c'est un peu ça. Mais par que maintenant tout ça là wana s'il s'agit que on a besoin même qu'il est tanga wana et tanga place wana na sele wana les gosses na télé et tanga wana so on a pensé que on va martyr il y aura encore des morts parce que on va kufi wana parce que va kufi par rapport à l'émotion par rapport à mais cette fois-ci au monde na que routine na sikoyo ba soldats so routine na peloton so régiment obima ba royar ba massacrer battu sur place wana comme ils ont continué toujours na bavir na yo wana au monde na biso pe na ndela na ozala wana s'il s'agit que mitu na biso to peut être makila na biso tanga place wana okuta makila na biso wana comme yo za super homme yo mde Congo eza yo aux autorités liboso na Congo biso to ndimi to za prêt to sacrifier ba vie na biso makila na biso etanga la place oya biso po ba place wana to ziwana ezaki ya famille na biso eza ya hiérarchie ya famille na yo te to ziongo na pas na maboko ya bakoko na yo te ba place wana to somi na mitoki na biso yo ko le mitoki na biso boye te to kotika yo kimia te to zala wana na yo message na zaki na ngoya ko lancer pa na ndeko na biso ya ngwana na lancer message na ngai message mon bisclé depuis la eba commune en télé ba bougumé c'est ba le kana na mona te ba to ça la bougumé c'est moba bundisa bougumé à niveau oyo je crois peut-être que bougumé à moins que innocent ça da coupable te alors que le ngazam mbangu ndeko na ngai tishiki bossa to conclure na yo. Merci beaucoup. Nabanzinde bande balobi, nabanzinde ko nzola meso beaucoup maître ausa la confusion, ceux qui na clan, ceux qui na kata coutume, ndenge ba uti na ba chef coutumier kuna na ba point na bango, mais wana ezali cité za population. O bazana ba droit na bango na bani. Nde to te koloba ke en tout cas to défendre ba droit na biso. To défendre ba droit na biso ne bi ke soki mutako kufa, se makile ko tanga, soki bitumbe ko bima wana, se masase ko beta. Donc on est là, donc tous ans pour défendre les droits na biso tina suka. Ya kutaki biso wana, ya ko kenda ko tika biso place wana. Voilà, ça est fini j'espère. Merci. Na yebi bande ko boka misema na sebo kita sende ko Robert Mwimbo lobi déjà ba bebele à tout cas pour la suka. La CPL va voir obozo la nango va voir moko comment noble, va voir moko comment légal. Je crois très bien aussi, j'ai l'assurance que Mokozambo ka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo on a besoin que Congo est dans la pacifier qui veut qu'on arrête à Congo partout à aussi que jamais les Camerounais qui débrouillent et surtout à travers Constant Boutamba on a une ministre de justice puis la carte du gouvernement souminois
bakotikela likambo te mpe na kati ya commune kaka nsele wana na bandeko ebele oyo baza dia contre likambo oyo bakoluka ensemble batrouve solution soki mpe réellement ke bazotangolanga mona bakonzi baautorité ya parti politique baza kati bayoki makambo oyo je comprends baotika baotope mpe moko na bamona mboka mbofaki nzola meso soki atambolaki na libunga je crois en tout cas à travers émission oyo kopermettre aluka abenga bino bosangana botrouve commission moko boye oyo kopermettre ke ensemble solution moni ato yebi ke bandeko baétranger bayeba osape misala bien sûr misala wana peut-être eza mpona bamingi mpona baintérêt na bango par exemple kuna basala nini bawhiski bazododon oyo bomole bacongolais mpe bopesi bango avantage mais congolais okoluka apema na kimia atangisa bana kelasi abokola libotane okodétruire bango kitoko te ongo bakisi likambo voilà oui comment tout ça ouais nayebi ozanga liloba te la personne 30 secondes toclôturer merci beaucoup nayebi ke tosi tolobi ebele mais c'est mbo frank zolames aza moto efayoka tant que azosese baprovocation côté na biso te vraiment bakonzi ya likolo nyonso bazala alerte kaka ndenge bandeko bauti koloba cette fois-ci sont beaucoup plus déterminés makila ya bato ekoya kotanga wana pamba baluka moyen ya kozwa solution ekozala malamu parce que bato na minute oyo mituna bango ndenge ozomona ti libanda wana tala ndenge biso tokimaki bango me baye ti libanda wana baye koenvaye baza na kanda makasi bref kimia bandeko la alors besama baki bimisa bandeko la plateau bakosi ebele banvaye il faut solution ezwama pour préserver makila ya Congolais. Merci beaucoup. Voilà, ça va fini. Merci Yannick Kalonso, le caméraman de guerre. Merci Benjamin Kilunga. Merci l'ingénieur Igrid Mateta. Et pourquoi pas l'assistance de Cobral, David Cobral Kaloubi, mon ami personnel. Merci beaucoup. Je vous remercie sur la Katia. Émission Moko Lopé. Merci surtout à travers la chaîne YouTube Nabiso. Bon, à vous abonner vraiment et belépé. Ma première chose que vous avez, bon, Nabiso, vous avez tout pour aider la télévision normale, la chaîne YouTube. Voilà. Problème, la commune a fait dit, tu dis pour le remettre à votre côté. Mais tu dis pour te faire la solution et mon nana. Je vous dis prochainement des autres numéros sur la réalité pour le reste du programme. Il y a Monda École, magazine d'actualité. Bye.